Na prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps to faire exécuter peine de mort. Donc désormais bakangio ozala lisusu na boloko te. To faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. To lingi lisuko mona takuluna morote na ville à Kinshasa na ba ville nyuso ya mboka. Voilà message oyo na linga ki na pesa bino bo sambela déjà. Bo senga déjà pardon na nzambe na bato bo salaka mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24, hein? 24. Oh, il faut 24. Ah, 24, papa, côté avant nous, 24. Merci. Oh. Telema wana bo andele mamosali andele ngasale loko tota kombola na liste andele opesa 10 ngasala loko tie boloko bala de la prison bakanga biso bakangonda Dix, 11. Bisi na yeye mwana. Angela. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous êtes abonné, n'oubliez pas abonne-toi. Kanga Dadi. Idéologie à Sika. Ya Yemoko Papi Geni. Azalaka Muninga na bino pété. Depuis quand? Azalaka Muninga na yote ya. Azalaka Muninga na yote. Papi Geni. Torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya Yemoko Papi Geni. Ceinture noire. 12e dan en esprit. Kanga Dadi. Et na masolo ya bien. Mbote na bino. Na koti moi rapide hein. Tout sur moi sujet moi muké kaka ya muké. Pour ou contre décision il y a Constant Mutamba, ministre de la Justice. Nalingi mutu na mutu oyimboka na biso koma malamu koma mabe koma malamu. Mais quelque part, moi, réflexion. Nandega mabete. Nazomona pe musu wasa ba vidéo. Ah, babo mabangote, ah basala boyete, ah kundu pona boye. En tout cas, namboka na biso ndire makambo susu moya kolobango za souti. Moya kolobango za souti parce que ba ya makasi ba yebi ba leki mo ebele ndena bien mabe comme malamu comme mabe. Mais phénomène kuluna oyo moi temps ebele phénomène kuluna moi temps ebele ngana mona ba bambi mutu lisheti
Mutakwe yazo benda na misisa botia kufi. À l'occasion de quoi, bana wana bazwa ba aussi ba machette normalement l'état va nefasi sa makambo. Si on a tuni pour ou contre décision, il y a Constant Mutamba. Toyebi déjà avant de sa réponse. Et ça, moi, réflexion entre nous. Toyebi bisotu, makambo bakuluna, bakoma kusala. Kuluna banga akutata soldate, soldate azana munduku kuluna zotake po azana ba arme blanche. Kuluna soka simbi blichette wana, donc pas na bango ya la vie ou la mort. Donc soko biki doba nzambe merci. Parce que batango banango wana peut sotali au monde. Donc je sais pas. Alors décision normalement bakuluna faut basila. Babana ko bamakambo yo toyoka yango mbala mbala. Bakangi kuluna lelo lobby ba libérer. Bakuluna msuku bakomana ba arme. C'est-à-dire tellement ça sans pitié to makambo de sama na Congo. Tolelaka nani oko aussi c'est la biso kuluna o tolelaka. Biso tu tolelaka. Mboka na biso moko soko kei ozoba bato belé mambunga no bobo yebi oba kendaka na mboka ebelé bazali na quartier na bango surtout ba quartier eza un peu défavorisé na ba quartier na bango ebelé soka koti na quartier avant 17h il faut bimara déjà pour ba rolling les boulga nde ba oleka wana ba epe wana bu ba sali pe venima c'est-à-dire avant 17h avant mon lile kota il faut bima siko to botami wana to koli wana mais makambo bande bandi parce que phénomène kulu na oso tali ezu mo temps ezu pena temps mo belé ezu ba mbula. Donc moi la mora botami ti yepa akomika kuluna akotika na mulonga ba kuluna akotika kuluna. Kuluna siko ba développer ba mo coopérer na batu misusu. Ba ki bomela batu so ba ki zo ba ki negozo siko ba organa batu so ki ndezonde makambo belé oyo cop ya ba kuluna wana o ba komana. Akende so akei bakangi yebu. Tellement délinquance c'est na makila, tellement cop wane koma cop na ye aliaka wana do lichette za cop na ye. Lelo Constant Mutamba aye. Alobi système oya bakangi ye ba libérer bakangi ye lelo après quelque temps abimi. Moutou a bimi sarabango wana, Mutamba soka une décision pour battre baleli. Obi phénomène koulou na obande bandi, ba famille belé koufé, sotam sono koufé la boutute, yabite soki oloba ntsoko zonde ngai na yebi cousin na Romain akufa na makambo ya ba koulou na oyo. Et puis muta beta nzete, mwana ya balabala ya sima na bango koulou na. Rien à voir. Elle dit fatigué, à côté à l'ali, tant à la mouki, elle repousse un bon, à toka maï dans le pan, on va se bimater, faut toka na le pan où il y a ma voisine en face. Tant à zo katisa, bana kuna ba hotel kuna bazuya, ba bambien zete. Autant ça événement sur bien zete. Sur place, on t'a kinda. Donc, batiki ba dégâts moko ya kusakanati. Donc, kuluna aleki même l'état na pour na bango baleki même ba soldat na makasi. Alors, ba dégâts ba kuluna batiki.
On a tourné qui pour ou contre décision. Il y a Constant Moutamba. Bolobini. Ndenga yé. Alors, Kuluna, tout il faut bassi là. Chasse au Kuluna. Pour Nabino, Bolobini. Ngungi mo baswaka bino kaka. Ba pesa do maladie, bani. Na ko tia moustiqueur. Na ko déloger bangungi wana penza. Eloni eliki. Ah, tolo bela makamba politique te. Nous sommes apolitiques. Ah, tolo bela makamba politique. Ah, toko ta na bayi politique te. Tali bisote. Tali bisoko te. Mais tolo bagaka. Acte oyo. To likanisi to décision. Tondo lo mutu mo makasi nani ngo ko sisa kuluna wana. Nani ngo ko sisa kuluna. Batu baleki. C'est-à-dire on dirait et comme on peut comme normal hein, comment vivre na bakuluna obi no babumana bango batu ya tambola na machette batika na bango ye donc moi bien bisi machette pe normal oyebi mutu so ndaction ka mbeli boy abomio bongote mutu so ndaction ka mbeli abomio mais ce ko bakuluna ba osala o bakuluna basali ba développer comme pango comme un moko boye non là c'est comme moi ba dégâts na ba danger et comment kutu boye moi tam susu na matanga ba biki matanga wana batu bazo lela déjà batu baza ko lela na matanga wana ba biki bata poto batinda kimbongo kuluna yego tsa kuluna na vraiment na ça donc c'est à dire baza ba nyama alors décision oyo Moutamba zui, n'a pas de sous le bâtiment. Eza faux. Eza mabé, fallait pas. Mais fallait pas. Yo aussi sans moti. Fallait pas bateau baleki ona. Bah oui aussi sans moti. Décision wana. Oyo Moutamba zui. Est-ce que eza malamu to eza mabé? Moi ça fait mal hein. Nakanga dadi to sabe mission to lobela ya mo sur ma famille. Oboti pena mwana na yo ya mobali. To ya mwasi, ça dit moi no ya mwasi akoma likangu ya mutu mo ya kulunaire. Moi danger non. Mwana mwasi akomi likangu ya kulunaire, tala danger. Parce que moi na mobali oboti Omona baninga bana baonde bazoki na ba classe ne baza ko évoluer nde bazo atana pasi. Pomboka na biso explication ya te ya mboka pasi. Explication ya te. Vie za réservé pour na bâtiment boy. Mais ils ont raison te. Au permettre moi na yo à ce que si ma chèque pas bon marabatu. Ce qui m'étonne c'est quoi so bakangi bana ngo mona ba parents na bango ba ye ko lela bana bango. Ah, obiki makambo za boendeni. Si moi on a classe T, on a possibilité de foutre les classes T. Il faut ça. Son bel un paquet de cigarettes. Tiens, un mot de bossa le pain. Son un paquet de cigarettes, tiens, bossa le pain. Là, qui c'est le commerce? Bambo que Bélé peut développer un moment chiquité. Bambo que Bélé développer un moment chiquité. Aux États-Unis, ils ont développé un moment chiquité. Nous sommes en Katiti. Ba businessman, ba ali, ba nani, ba ali. Nous sommes en attendant de Manginda. Bazali. Mais où y a biso, oyo, et l'équissi. Boye ko bala, batu baye ko bala, baye ko sala, baye ko pesa mbongo, on dit prédote, baye ko doter moine. Ko prédoter ou ko doter moine, baye na bilo nyos tout. Bakulu na baye ba botoli biloko wana. Nambonga dot ba botoli bakie nango. Donc famille zo ki ba to balisi mwana biso. Kulu na ya botoli la wana bakie nango.
C'est quoi le nini oyo ni nango esi la raté. Tala niveau insécurité ba bimelo bazam na ba machette. Et puis bango ba beta kapena machette wana. Donc ba yekole lo mona mutu na do fois beto machette. Fois katopota. Alors ba ministre baleka, ba tu baleka, ba bengwana ba kanyama baleka, ba Kasongo baleka. Ba tu baleki leki place wana. Suite théâtre. Tozi Constant Mutambaye. Yesko na boule. Ole ba kanga bango ke lobby ba beta virgule virankura. Yemba la mo na boule abino. Banda lelo ba kangio. Ok. Et puis nous ok wana aller sans retour. Ok ko daye. Donc peine de mort au balobaki ya ngwana sko basi ba kangi déjà ba kulu no moni wana ozomona wana. Basi ba lokoti bona ko ba mbinzo cha. Ba kena bango. So nde bakangi bakulu na wana. Nde bakei ko bare bango po makambo ofesila. Eza malamu to eza mabe. Po batu bakoma na kimia. Po kimie kota. Po batu batambola bana na tranquillité. Bakangi bango batik so bakangi bango lelo. Le batiki bango batu baye basongeli mutu moko bakanga etamsu 20 fois batika gepo tika makambo yo kusimba mbelite tika makambo lobi pa azongeli lobi kuna su ake bakangi lobi kuna pa azongeli et puis bakoma na ba ekiri biso kola na Kinshasa wana eloko peza rata biso kola na Kinshasa wana mpia kakati. Il n'y a pas si d'arrêt. Mon tout cas, vous boulez, mais tout ce que aussi, n'a évité les cantionas qui n'a des hommes belli pour n'a tout bas moto pour appeler ça ngambon. On a évité les cantionas qui sac à moto et comme yanga. Ça dit n'a pas trop par force. Mais c'est trop ça en montagne. Obsoto là, vous va yakuza. Monsieur Rabinadong ba maestro. Mais tout ce qu'on simba mbelité, n'a aucun mois. On a lobby. Likanisi ya ndekonabiso Constant Mutamba. Ya lobby. Babe en opération sur Ndobo. Bakangiyo okufi. Nana besoin na mona kaka. Réflexion mutu na mutu. Na laksibino. Mboka nyosu mibeko yala. Pays nyosu tout loi. Mutu moko za likolo ya loi te. Tout le monde est censé respecter loi. Ah na poto sozo tambola bakuti yo na mbeli na poche. Yebisanga bakuti yo na mbeli na poche. Yebisanga pena bakuti yo na mbeli na poche. Mamboko za développer bakuti yo na mbeli na poche. Olinga kolia manga na nzela. Ozoki yango po fallait Olia Okata Soso. Tout ça. Explication ni européenne. Attends la voiture là. La voiture tam sokolo non. Nata mono tam supona Olia nanzela tam suna sombi et là comment on a fongola son mais. Bakuto na mona nzoto tam na mbeli na nzoto. Attends. Na ngaki na yeba moi réflexion batu na badia. Moi lisolo yo. Mambo Constant Mutamba. Idéologie na yena mo que so bakangi nani kuluna. Au lieu de se une exécution la mort donc il cause la coûte ba barré ami ba barré ba na masasi to na pendaison bon sikoyo bolwana pona bino on est ndeni na koyeba ke soki ba bomi bango kimi ekoti na koyeba pe ke so ba bomi bango ba famille wana lili. Na koyeba pele so ba bobi bango troupe ezotikala
na mboka sikoyo pona bino eleka ndeni asala ndeni est-ce que asali malamu to asali mabe koloba pena pona sentiment te zwana mwa temps ya mwa réflexion à faire Constant Mutamba exécution ya tous les kuluna koboma ba kuluna tout parce que bon ba chape kimia na mboka te ka bango ba boma beka o ba boma beka bana mboka omona et puis entre bana mosusu ba obunda o ka somo nde bo beta machete o ka somo mambo to zala na ngote mama kambo iya ekota po biso za biso mona ngote mais iya na singa bi na simana ngana ebi na ngote iya siko linko si la te po ba na muto aussi sa kuluna oyo siko makasi muso aussi sa ngate parce que muto bakangele lo bi abinisi donc siko yo buli wana ngo ya zui ke ba zui yo kaka boyi okei aussi lena mukili ay si on va sambela eza mabe to eza malamu pour ou contre ceux qui contre pourquoi ceux qui pour pourquoi. Merci. Ezaki moi analyse moi muke pour la moni il Cameroun bine komi pena komi komo vimba. Alors moi analyse moi muke pour ou contre muto akoloba pour aibi pourquoi le pour muto le contre pour ngapi nazana na point de vue nanga. Ngapi na point de vue nanga ya makasi kutu pour nanga na point de vue nanga. Mais bolobini je crois qu'il est grand temps pour bana wana ba kufate. Je crois que le wana sali eza annonce pour bana wana ba kufate. Ba parents besoin responsabilité. Moko moko boye mwana koma kolala. Donc papa si alala ki mwana yeko kota. Ndenge nini wana? Papa si alali balala ndopa monda mona papa na bango. Papa sa kota ki alali a ronfler kutu. Mais moi nano libanda aso déambuler de libanda. Moi na libanda. Donc eza une façon plutôt ya koyebisa ba parents que bozwa responsabilité na bino. Bo vandisa ba na bino. Po bana o ba kufa te. Yebisa mwana otika machete yo. Tika ko bebisa vie ya baninga. Je crois que Mutamba linga lo baninga. Et puis tant lui que servir exemple. Donc ça veut dire quelque part likalisipe ya batika ezali. So tiki no ba kanga ota. Ce que bato ba koloba te asali mabe, te asali bien. On a dit, il faut qu'on raisonne avant le balikambo. Il y a une politique. Donc, on a invité les parents oyo bandeko nyostu oyo bozara awa soko moni ozana leki na noko no moko mwana no moko neveu na moko nièce no moko sondene bakota na masolo benga imbangu atika vieux encore moulai bana na baza encore en avenir hein. Mais bana basi ba baby bo déjà avant basimi ba musu ba ko te bato ba ko sambela na bango ba kibimira bango kuna na yebisa yo mais isa bon alors nga suka likanisi ya Constant Mutamba pona biso nyos tout to lobi nini na besoin vraiment ba commentaire na iba la réflexion mutu na mutu neba muna mutu raisonner ni muna mutu raisonner ni pona mboko raisonner ndeni pona mboka voilà nabi ke bato belé ba oloba o ba oloba bon munda mutalo ba ndengo moni kaka koma ndengo lingo ko merci ezaki moi réflexion moi muke tout partager kaka moi ba idée to yeba et puis voilà d'ici là utika malamu bana ya Kintambo mbote na biso. Merci. Natondi bino botondi.
ndenge bomoni ngai tolingi lisusu koyoka te barezo mafieux oyo ezobotola mapango ya bato awa na Kintambo to mpe na Ngaliema toyokani bato oyo nyonso tokokanga bango bazoyiba mapango ya bato baokende ya ngenga toyokani na ndenge boyebi mikolo oyo tozali korestore peine de mort bamiyivi nyonso bayeba ete peine de mort ezali tokozonga lisusu kotala bato misusu oyo bayi na baproblème ya mapango eloko na kosenga bino bosala confiance na justice na bino message ya mibale ezali lutte contre bakuluna apesi biso mitindo ya kokanga bakuluna nyonso na baprison ya haute sécurité na informe bino ete tozali koexécute peine de mort toza koexécute nini kuluna oyo akoboma moto lwa mpe kosala nini population elembi na insécurité oyeba ete lo ya liboso ya bakuluna balai condamné à mort banda lobi dimanche le 8 décembre bazalaki transféré mpona exécution mpona nini donc bokomettre erreur te ya kotika bana na bino libanda basala kuluna toyokani si wapi soki bomoni kuluna boalerte tokokanga ye akozala condamné à mort mpe tokoexécute ye toyokani donc nalingi lisusu te mokonzi ya mboka alingi koyoka lisusu te phénomène kuluna na Kinshasa tolance opération zéro kuluna awa na Kinshasa toyokani opération nini opération nini odenonse bakuluna nyonso po ete batika bino bo vivre kimia boye te nzambe apambola biso amen. De martyrs et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyrs. On a kobo maba ignoraye. Mawao. On a kobo maba famille. Nuso wanaye. On a bisengo ya mokili. Nyonso wanaye. On a mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijema ya soka.
martyr nyoso wanaye nyoso wanaye eloko kozobosana l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7 nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour banchor bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafaux pasteur bafaux chanteur nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya kongo bango nyonso bamusicien bafaux pasteur bafaux chanteur nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade maquillé pour la loisir et communauté de messie. Démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pokolingo zala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli 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 la basta badani. Mon peuple périt faute de connaissance. Bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela banto kosa banto bankadia kosa bankadia bokosala juge mokolo asuka ye bomabe bozosala bokofutango l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Les escrocs dans l'évangile.
la nouvelle génération. Pepe ambula elekeli ngai yo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga-kanda kati ya bolingo aspe na kobondela ozongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki okili ya nzambe mokonzi epai ozali ngai awa mawa na motema ye okili ya nzambe makambo maleki okili ya nzambe makambo maleki okili ya nzambe mokonzi ambo nininga na mema yo baseba